Makambo ya ndeko jibe na bengi ndeko par amour. Ok. Mais normalement bazaka ndeko na bisote. Ok. Parce que bango ba pona ka mususu. Mususu. Biso to na ka mususu. Ok. Donc lien moko entre biso na bango. Lien moko seni ezate. Oui oui. Nzamba sala jibe mbali kitoko. Oui. Après sope fois kitoko. Bongo na motema jibe. C'est l'Anzambe. Hein? C'est l'Anzambe. Yemela Nzambe yo. Asalio grâce. Mbongo zana ango. Lokumo zana ango. Bato mingi bazu ango te. La nanzela ba kondo da kumuda. C'est l'Anzambe. Nzambe ko pambola ko batela yo. Parce que ba makambo zo sala ma oyo eza suspect. Nakangiendo quitté. Mais comment moi suspect. Et comment moi suspect. Mais on dirait les kambu moko ya mabe. Ezana kati. Ok. Et ça na makambo esali. Ok. Parce que flamme, attention ki mutu moko akufi. Pour to sala ka banquette spiritualité. Ok. So bobi bon lande la pena malamu. Bon, on a quel cambo ezali. Ok. Yaza la kona na poto. Alors biso na poto partout ma caméra ezali. So li cambo salami. Ma caméra et que détecter déjà li cambo oyo ndenge salami. Mais mutu ko etuti mwana mwasi wana. Ezomona na te. Lobani. Suspect. Bon, si quand yo lobi que moi la motion na zai ko sala nzambe. Hein? Oui. Mais comment makaba bongo eko komela? Bedel a ko invoquer esprit. A osala ben katasho ya abracadabra. Oh nani prophète nani alimeta lo barango. Oh pe monsieur mo misaka album na ya abracadabra. Oui bien good. Oui. Avant banzemo ni abracadabra abracadabra c'est une catation munene ya ko benda milieu mabe ya ko benda satan. Oni ndeko oyo empoisonné famille mobimba wana. Tamso pumbaka na butute. Tamso azando ko mona butute. Mais aza mutema mabe. OK. Parce que flamme, pour ça le loka ndenge wana il faut zala na molimo kindoki kati na yo. Très bien. Tala likolo ya makamoka pamba ezanga nango tina mabomisi famille mobimba. Et puis tanga zo salango azana mawate et puis ke bato ba ko kufa. OK. Masali yango passer flamme. Wala za kindoki te. Parce que source ya kindoki eza mutema mabe. Muto aza mutema mabe eza azala kindoki. OK. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese-moi milikola balingami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango, ciel ouvert, ndeko talaka yango, oh na Vincent Makeba, ciel ouvert. Voilà, et au petit binombo te mingi ba ndeko nyonso bozi opportunité ya kolanda biso na Ciel Ouvert TV. Comme l'habitude to lobaka Ciel Ouvert TV ezali chaîne na yo, ezali chaîne na nga. Tangu batindeli yo lien, partagez yango penza avec amour. Tangu yo zo partager
ba émission bazotindela yo nzambe akoyeba na kopambola yo parce que Ciel Ouvert TV ezali 100% bon nzambe awa kaniaka ezalaka te awa ce n'est que la vérité na micro ezali yabino pasteur Flamme d'Angola na caméra tomoni évangéliste Cédric Makela l'homme valable na moni pe na régie finale kuna tozali na frère na biso Chris Makela nzambe apambola ye merci na bandeko nyonso bo consomaki émission loleki nzambe vraiment ayeba na ko pambola bino abondamment boko bana ko consommer pe nzambe akopambola bino ezalaki toujours des mondes ya baimboka bana nzambe balobi ke pasteur Flamme Luka Patriarche Vincent Makela parce que tozo consommer ba émission bozo sala parce que ba makambo ezoleka vraiment na mboka oyo Patriarche Vincent Makela azofanda oyo azoteya ba na nzambe vraiment boza la brancher na émission lelo pe nzambe opambola bino za la brancher fongola misu pe fongola matoi Olanda Patriarche na émission lelo okozala jamais déçu na gauche na ngai je suis avec mon invité du jour que je salue bonjour shalom Patriarche Vincent Makela. Bonjour shalom Flamme d'Angola le pasteur nzamba pambola yo. Merci na baïban sur bazolanda biso de partout nzamba zana bango et nebe ki bazala édifier à travers monoko ya mosali ya nzambe o nazali toyaka pona ko bomate pona ko bebisate mais pona ko édifier. OK, je crois que bazala édifier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci à toi Flamme d'Angola le pasteur et puis merci na l'homme valable Cédric Makela. Moi, en tout cas, petit frère Jésus-Christ, cerveau électronique. Merci aussi à frère Chris. OK. Au bazar bonne technique, vraiment, nzamba pambola bango musa bazosala. Amen, amen. Patriarche Vincent Makela, toujours directement dans l'émission na biso moko na lelo, bo s'abonner. Penzamba ko pambola bino, pe bo soutenir chaîne. Tala numéro ya compte bancaire ezawana. Tinda quelque chose, ata 5 000 francs, ata 10 000, $5. Au-delà, quand on a compte na biso, ya Ciel Ouvert TV nzambe, akoyeba na kopambola bino. Patriarche Vincent Makela, au lobeli ba signe ya kindoke belé. Opesi ba tactique, opesi ndenge bandoki baliaka batu, au lobi makambe belé édifier batu pe pesi batu connaissance. Mais esilité. Mais Patriarche Vincent Makela, makambuka oyo lobi. Lelo tomoni na commune ya Kimbatie ke tomoni na conflit. Ya batu mibale ndeko wana abomi famille mobimba. Patriarche olobi nini maloba iza umboka ayo. Merci pasteur Flamme d'Angola avant na kota na Bozindo. Nazope sambote mingi pa ya commandant Roger. OK. Capitaine Roger aza diacre ancien na église nzamba pambola ye. Et nazope sambote mingi pa mwana nanga Esther Mabengi le diamant noir. Nzamba pambola ye na bokilo nanga frère Yves nzamba zana bango. Amen. Pourquoi pas na pesa mbote pa ya mwana nanga oyo akoma bongo avocate yo yebié licencié et puis Monseigneur Nzambe Sephora Makela Nzamba pambola ye pe na pesa mbote pa ya général Elvis Palanga Nzamba pambole mon fils na pesa mbote pa ya commandant Koma colonel Raf ba banso to bena bango baza bato mampinga nzamba pambola bango et pourquoi pas na pesa mbote pa ya famille na ngai Makela mobimba nazo pesa bango mbote basala nzamba vele bereka et na pesa mbote mingi pa ya mon cœur mon œuvre d'art. OK. Mama Bende Makela nzamba le kana pambola ye na fondation mobimba fondation ya Sunga ndeko voilà nzamba pambola soko za na posa o contre la carte fondation au benga ba numéro oyo plus 243 81 81 44 131 plus 243 81 81 44 131 kala mingité d'activité ya fondation Ekobanda. Pasteur Flamme. Oui. Na loba kiango awa mwana nangai ke bandoki baze belé. OK. Et puis kindokezana ba branche belé. OK. Et puis na bakiseke le moko bato mabe balaki batu ya malamu na ebele. OK. Si ko yo passer Flamme moko pesa nga raison. Oui, vous avez raison. Omoni ndeko oyo empoisonné famille mobimba wana. Tamso pumbaka na butute. Tamso azandoki mona butute. Mais aza mutema mabe. OK. Passer Flamme, pour ça le loka ndenge wana il faut zala na molimo kindoki kati na yo. Très bien.
ozala motema mabe parce que oyebi ke o nazo sala oyo ekoboma bato ebele et puis bato wana baza bana mike il paraît que maman na bango bazali ba conflit na ndeko wana mama kei abimi atekeli bana na ye mbongo basomba loso basombi loso eloko kotia na kati ya loso wana ezalaki te ne mpe mama yango komo kotikela bana mbongo bongo eloko ekoakompagne loso wana ezala te loso na huile c'est ça omoni diable ndenge asalaka oui sikoyo bana bake kosenga huile epai ya ndeko azaka conflit na mama na bango or bayebi teke ndenge ayina mama na bango ayina mpe bango nyonso tu oui oui bana mike bayebi na bo makambo te bake kosenga huile kuna akamati huile wana empoisonné yango ok sikoyo bato bazolo bake bato 5 nde bato bakufi eza 5 te mais eza 8 personnes mais bato mingi bayebi ka 5 personnes baza 8 ok o bakufi ok tala likolo ya makambo ka pamba ezanga nango tina mabomisi famille mobimba et puis tanga zo sala ngo azana mawate ebi ke bato ba kokufa ok masali yango passer flamme wana ezaki ndoki te ezaki ndoki vis à vis ata pour na butu te mais azana kindoki parce que kindoki fondement ya kindoki to fondation ya kindoki eza mutema mabe très bien donc muto azaka mutema mabe apumbwa to apumbwaka te azala kindoki ok 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 parce que source ya kindoki eza mutema mabe muto aza mutema mabe eza azala kindoki ok voilà ok donc moni abomisi fayi mobimba parce que azala kindoki ata apumbwaka te me ye azoboma na ndenge ya kotika bato bapoison na ndenge mutema mabe na ye azokoelimine bato sama wa passe flamme ok fayi mobimba ekei wow ata yo moko vraiment Fara bandeko nyonso bozolanda biso na Ciel Ouvert TV Major Sera Kabasele na district ya Kalamu na pesi commandant Achille na district ya Kasavubu na Victoire commandant Sony et je salue Major Pichu Milando na force Nzambe vraiment à Pambola Bino abondamment. Voilà, lentement et sûrement je suis avec le patriarche Vincent Makela. Patriarche Vincent Makela na lobi boye sikoyo mama ya ndoto wa mutema mabe wana oyo a empoisonné famille mobimba bakufi sikoyo sort na ye ekozala ndenge nini Nzambe azali Bible dit que c'est que un homme a semé ou aura semé il est moissonnera ok parce que flamme mabe mingi to salaka awa na mukili li futi na ngwe bandakawa très bien yo komona mutu msozu likama mutu suma be komelie mutu msozu problème songolo to pakala yo zo kele mawa o pena Nzambe pana sungiyete mutu yo orke mutu asala likama ko quelque part mutu mabe ok mutu mabe akima a changé milieu a changé mboka ok passé flamme mabe wane ko landaka ye de génération en génération ok donc makambo susu biso tokela bato mawa mpo tosalaka banquête spiritualité très bien soki osali enquête spirituelle omonake moto oyo mabe okomeli ye mpo asalaka likambo songolo mpo atambolaka asalaka mabe pla songolo donc basor na ye ezali ok soki oloni manga okobuka safu te très bien okobuka kaka manga très bien yango nazosa bato mingi boza na kaya bato malamu ok boza la mitema malamu ok bosalaka malamu très bien mpe Nzambe akozongisela yo très bien aza na sor na ye ok yo kasi ekolekaka inaperçu boye non Nzambe azali sor na ye ezali ndenge bato ya religion mo balobaka karme ezali ok salaire na ye akofuta yango mabe ebotaka mwana mabe passe flamme très bien ekoboteli malamu te ni na famille na ye ok voilà voilà merci patriarche Vincent Makela patriarche Vincent Makela émission vraiment ya lelo beau partager yango beau landango vraiment avec beaucoup d'attention parce que aux connaissance de l'émission oyo parce que l'émission minto sala e pambola bato ezo sunga bato c'est pour ça zana mutema tant batindeli yo lien
partager yango atana batu 50 nzambe aotika yo bongo te nzambe ya patriarche Vincent Makela akopambola yo abondama oui patriarche moi na biso mo témoignage moko oui eza témoignage vivant OK na pèse d'ailleurs grand frère nanga Jean-Marie atika nanga libele mbote nzamba pambola ya nanga ezaki na ndeko moto ngini annexa ça azai ko ne pas on a ba cinéma zalaka ya wa vidéo ba cinéma ba vidéo ana OK ya zaki spécial c'est na ngo mais mutwana zaki spécial c'est ka ko liga basi abato mabala très bien ozonga OK nazola ndo très bien donc basi mingi nga na mona o bazaka ba makangu na ye bazaka basi ya batu OK donc mutwana msene ko soka basi abatu mais tant que comme qui est ya bala akeko bala mona moi c'est ndundu OK et puis ndundu ngwa bala ki il faut l'otala on va se rappeler ba posonner ça bien té ba ça ba pota yes ndundu pasi wana oui ake bala ye aro bala pona nini tunanga pona nini patriarche po ba tubalinga gete ah bon Poka kazala ye moko. OK. Mais le kola zeko linga basi abato. Tindundu na salaka ebui. Ah bon? Oui. Akangana mibali ataba 13 fois. Ah bon? Oui. Omoni do eloko ya zakolona. Abuka yango. Abali obuka yango. OK. Akeko bala ndundu po abangisa kabatu. Mais alingeli pe su bambanda. OK. Marketo alingeki ye, mais zeka la bambanda. OK. Nzamba lebe epsalobi omoni bakaboze kolona esengalo bukangu ndundu ana ndakuna tiki mo bulu ya ko sakana te ona so likamba solo soko tunia Jean-Marie ko epsayo OK akanga ya taba 13 fois OK na bibali et puis na ba pocho mabe et puis ndundu akaza kimbamba soka ninga boya ye ndundu na mbamba na mutu wana OK Tiaki koko eko sala makake ba eko boyana epinde kongo pa umele kitaye eko kufa ndeko mbali wana OK tolo na makama malamu na mukili makama mabete eko sala malamu igeti mau mafisheri tolo na kabiloko malamu nzamba banozongisela yo voilà bandeko tolo na makama malamu poete obuka malamu patriarche Vincent Makela ba émission loleki ba émission ya la fois passée au bêta c'était likambo ya ba musicien oluba ebele obimisa ba révélation ebele c'est ozongi si ba émission ezali meke na ciel ouvert TV patriarche Vincent Makela président Jibem Piana autokoufé la chef d'orchestre Serge Mignon akufaki na mois de décembre na nouvel an je crois na mois de février akufela si je me trompe pas akufela qui sur l'un des musiciens naie Zulema après quelques je crois un mois passé akufeli enfant biologique naie na Paris akufaki je crois si je me trompe pas ça fait 3 jours quatrième jour lobby lundi lobby loleki tu qui a coupé les sous dans 16 ans. Pourquoi ça, patriarche Vincent Makela a vous la parole? Bon, Makabuya ndeko jibe na bengi ndeko par amour. OK. Mais normalement va ndeko na bisoté. OK. Parce que bango ba pona ka mususu. Biso to na ka mususu. OK. Donc lien moko entre biso na bango. Lien moko senin ezate. Oui. Mais na bengi ndeko par amour. OK. Parce que toi nous sommes des Congolais. Très bien. Yango wana. Alors, makambu ya jibe oyo nakangiendo kite. Mais comment moi suspect. Et comment moi suspect. Na moni bato mingi bazolo bela yango jibazolia ngala ko bandenge wana te. Mais et ça moi suspect non valable. Soko landele ngo malamu atako za jibete. Mais on dirait les kambu moko ya mabe ezana kati OK atako eza jibete mais les kamoro mabe ezana kati donc zona nuka ya Serge Mignon OK omoni kufela Serge Mignon to bonde makamneke bandaki soka za pena bongo mutuka ne moko mute tutaki ye atemeli kola mutuka azako guider soki chauffeur pa bongisa mutuka ko tutaye et ça moi louche
biso tosala misala ya bokeseni tozali koenvoûte bato ndenge wana po tolia mutu nakopesa mo moke témoin jaka moko moke ndaloba permettre nga oui na pesa quelques minutes mokosu toki na moninga na ngai bedel apasaki grand chor mais azalaki plus gradé ke nga tozalaki wana locataire na biso eska na lopango na biso eska aza kofutela biso tovandi wana ye azwi mwana azosakanisa mwana soki abwaki mwana likolo ayambi telema oli asoso oza komena ndenge basakana bana telema ali asoso siko ngala bede tovandaki wana taka azobwaka mwana wana bede esenga bime 120 Comment on a 27 hein? 120. Comment on a 120? On a combat kala. 120 mama. 120 toko. 120 tola. OK. Et di banga di kote le muna. On a ba kombo ya série wana. OK. Ba kombo mabe. Yango mona batu wana bazala ba kombo ebele. OK. Omona Salvatore akakaye. De la patrie akakaye. L'homme qui a mis l'eau dans coco. Kakaye. Banini. Est-ce que on se comprend? Oui. Alors, si quand yo bela tanga bi mais ngulu moko wana bazo pesa biso yo zo mona te ozaki diba. Yo fele penza. Bazo pesa biso yo zo mona te. Si comme si tu voûter mama wana. A continuer ko sakanisa mwana flamme. Kindoki mabe Oh. Ya ba benga ndoki sobat. OK. Taos kwa zo sakanisa ye wana. Soka boke mwana sei ke. Ayambi. OK, bato basa pembeni na ye. Bazo ka bali ye mwana. Aoye bate. Azoye bate. OK. Oui. Taka zo boka ndeko wana. Bedela zaki na krina bwa azako bwaka. Ngape na boki krina ngai. Mais ya yo kite. Ya zo yo kate. OK. Ba diabulu ba ye wana milimu mabe. O bazaki na entité na biso. Na secteur na biso ba ye wana. Très bien. Tansko bwaki mwana likolo. Besuri wana sikoyo. Olie mwana kitara direction na ye. Batindiki mwana. OK. Ozo comprendre nga? OK. Batindiki mwana. Amona mwana azataka boke na likolo. Olie mwana kitara de maboko na ye. Mwana sikoyo. Akelo kwa mpembo ketindiki mwana. Mwana sikoyo kitira sima. OK. Akiti mutu na se makolikolo. OK. Ki? Mwana badiko chabwe. Yesu kwa Yesu pa na biso. Vensa mwana. Vensa. Pas comme il troublé. OK bando ki bato ba osama makambo wana. Passé flamme. Oui dati. Mabe mingi ezoleka na mukili oyo. Eza provoquer na bato misala mabe. Amen. Crois-moi ce que je te dis. Oui. Nzamba tinda biso na mukili. Poto vivre malamu. Amen. Poto vivre bien. Eza kwa denga Adam na Eva zaki na jardin d'Eden. Satan monique bazo vivre bien. Allié atimaka mabe kanda bango pa kabola bango na nzambe. OK. Est-ce que vous comprenez? Oui. Oui, mais mata musique oyo bandeko babetaka. Mukonzi la banga zalaka. Ba chanson populaire. Oui. Mukonzi la banga zalaka. Comme on est Jérubal. Aza na Bible. OK. Mutabandaka musique ya mukili. Kwemba ba bêtise, kwemba la basi, kwemba la mukili. Jérubal. OK. Mbasi mnapesa bango verset batala. Aza descendant Caïn. Parce que Caïn était du diable. OK. Si on se met ta musique, il faut s'attaper ça yo, pifo, pour yebana. Très bien. Tant que tu as maman na wana, maman na yeba kite. Maman na comme ça to vandi, mais to sala maramu susu. Tant moi na ko bonga pa ye, viens ça, bedel mwana nanga ye, mwana nanga. Biso beto ye. Lokola ko sunga me ya lokola to sunga to jumu na wana. Pour toi surveiller bien. OK. Bato bazala komona passer flamme. Azala ko mta salisa yo. Mais azo salisa ote. Mbongo ne ko lia yo. Lisungi na ye ko teka yo. OK. Okaza malamu ayaki apesi mbongo boy na boye. Mais mbongo passer flamme. Naza ko soma kabeza solo. OK. Donc, et comme suspect na lolenge batu bazako ko kende ndenge wana en cascade comme ça na biki na kangi jibe ndokite
Mais c'est un peu suspect. Bah, français, par lobby, il n'y a pas de fumée sans feu. Milingue qui ont maté, ce qui moto, exacté. Ok. Alors, comme il pense, très suspect. Okay. Voilà. Voilà, merci, Bandeko Nyonso, Oyobo, Zolanda Biso. Vraiment, n'apprécie premièrement mes condoléances. Parce que Patriarche Alobi, avec amour, n'apprécie mes condoléances na famille Jibem Piana. Na famille Jibem Piana, na famille Piana, vraiment, Nzamba Bondisa, Motema Nabino, Molimo, Yabandeko Bakofi, Ebika Nangoka na Kimia, Ndeto Barake, paix à son âme. Ngana ko bateke Ebika na Kimia. Molimo Muteko pema na Kimia, toi Ebika na Kimia, soka ndimela kinkolo. Neti sert océan na banda oyemba na église. C'est ça le problème. Ah, c'est ça. Soka zoyemba kana solo. Oui, azaki déjà moi nzambe chrétien na banda ko sert nzamba zoyemba na église. Tout le monde a ba image. Zo mele mbondo sala kana Tout le monde a ba image ndenge abande ko yemba na église. Toki pe ba témoignage ke abande ko yemba na kati église. Bible bi ezate somto azako ko benga kan kolo. Nda yebinga. Soka ze ko yemba kana solo telemeli yete. Soka ze ko yemba kana solo, gloire à Dieu. Wana nde molimo ne pe na Kimia. Mais soka ze kana solo te. Molimo ne ko za kati na Kimia te. OK. Aucun lieu de tourment. OK. Voilà. Voilà, Côte de Guicha, il y a Vélo Club de Kinshasa, pour partager émission au comme d'habitude. Ta émission où il y a un groupe, il y a Vélo Club de Kinshasa, Côte de Guicha. Penzambi Akopambola, yo, boutique Italo Malam na 494, Boss Aaron, ta émission où yo na nina WhatsApp na ba client na yo tia yango na groupe no ba client penzambe akoyeba na kopambola yo Patriarche Vincent Makela la question ngeza boye batu bazolo ba n'importe quoi pour na président Jibem Piana bazolo ba n'importe quoi ba o bazolo ba o esengidi ba lo ba bazolo ba mais na moni o soulever eloko moko awa est très important o lobi bien o clair o lobi teke o lobi ke makambo ezoleka eza Jibem to sala ngo lobi bongo te mais o lobi ke na forme comme ko sala maboyi et comme suspect Patriarche soki batu ba landa di bongo ba kufi ezaka vraiment nini ekoki ko sala mawana parce que yo za muto yo oza na domaine spirituel makasi donc babilo qui se répéter na coup direct mbala moko na terme qui ezaka au juste nini yeba ke ba mauvais sort ezali ezala makambo ezali parce que flamme attention ki mutu moko akufi poto sala ka banquette spiritualité so bobi bo landela pena malamu bomona ke likambo ezali bato bazokufa na volonté nzambe bazabu ke par rapport à batoyo bazo lia bango bato bazo somba bilimo na bango na sola kina mwana nga moko na poto awa na bo tanga kombo na yi yaza la kona na poto alobi biso na poto partout ba caméra ezali so likambo salami ba caméra et reçoango et que détecter déjà likambo oyo ndenge salami mais mutu ko etuti mwana mwasi wana ezomona na te suspect. On va noter ça suspect. Parce que ma molimo, ba caméra na ba pareil ya musuni boye. Et c'est quand on a côté. De ba yibiango. Et c'est quand on a. Pour ça ma cambo mo que ça molimo. Yango ko filmer ma molimo ndegeni. Donc mutu kana zo mona te. Mais on que na poto c'est impossible. Impossible. Obi que na poto banquette za makasi. Et puis sécurité na bango ezande mo na biso wate. Mais mutu kana zo mona na te. Scott Olobani. Suspect. Bon, si quand yo le bi que moi so na zai ko sala nzambe. Hein? Oui. Mais comment makaba bongo ko komela? Na tulika motuna. DSLC. Ya DSLC te. Tala passe flamme. Oui. Nzamba batela kabana na ye. Dieu protège les siens. Ba oya ye. Oui. Ngana zakana misala mabe. Ezala batumso la osambela nzambe kana solo. To lemba na bango. Bokoka bango te. Tokoka bango te. Tokoka bango te. Nabita sunte manji mususu. To zalaki sonto moni mutu asambelaka. Toujours na bedel. Omona to bengi ye. To lobi ya kana no mona ye. To etuni ye. Est-ce que nzambe azanzama miracle tote? Omona kozonga sa nzambe azanzama miracle.
tokotuna ye est-ce que lelo nzamba komimisa loso na madesu pe mutale mutu asosoli te alors oui nzamba kosala ngo yo sambelaka omona tokotya sani ya loso tokotya sani mibale tobiso osambelaka nzambe asolo ya miracle abimisa loso na bondela abimisa loso na madesu ndenge kondima na yo ezali po bible lobi ke soko ndimi ekosalamela yo omona ndeko na bangi to ndeko wana omona ope azali kososola bondeli ntango abondela boye loso na madesu ebimi te or mutu abosani ke bepoko komisa baloso na madesu wana eleka tokomi na ntango ya grâce mutu poni efasa nini aluka asombi loso na madesu alambi mon peuple bazobunga mpona kozanga boyebi omona biso tokolobi biso tokosala yango sika akozala kirie atala réellement na sani wana omona tokamata tokotya maboko na so likolo ya basani wana tokoinvoke gri mokonda asoro mviata oki yango egri mokonda ya soro mviata wana kolonga kolobango te bedel akoinvoke esprit aosala benkatation ya abracadabra nani prophète ya nani ya limeta lobango pe misie moko bimisaka album na ya abracadabra oyebi yango te avant banzemo ne abracadabra eza incantation monene ya kobenda milieu mabe ya kobenda satani me bato oyebi yango te beso wana ekoya ekosumba bandeko balimisa ngai na desani oyo toza mpe kotya mpe nani nyo na nini na mulangi ya secret oui tobine kanga miso beso ekoya ekosala kaka na yango na basani wana epuis ekosumba na mulangi wana yo ozomela jime eza masuba oui ntango tofongola boye loso na madeso ebimi ya kitoko elengi eza bani babasie basalaka na bekole baosala na bekole omona azwi entonnoir ati mutu na nini na libumu mutu abandi kobimisa basukali to miliki makambo esalamaka su te esalamaka su te bakenda wapi balusu bakomba baprofete te bakomba baprofete batika bagirigiri te me bakota na mosala nzambe oui mokonzi na ekole na biso babekisi magicien moko elonga aza na misala mabe aya azwi sere moko atia entonnoir wana yo mpo ozotala ngabi nazotala sere wana bandi kobimisa miliki akaboli banusu ya klase bazwi bamiliki wana me bamona nga naliaka yango te tunanga aza kozwa nini azwaki matrice na batrompe mwana mwasi wana na baregle ya vi na ye yango nde atransforme yango ekoma miliki oyo bato azomela mwana mwasi ati akolaki nete so aza na bomoi akotikala koregle te akotikala kobota te omonaka bato oyo basalaka baza bato ya mayele mabe bato ya misala mabe me tomonaki garçon moko aota mpe eglise pa ye tosala kaka ndenge tosala bafaux chrétien mosusu mais passe flamme esimba te garçon wana ntango tobina komisa miliki na okomisa secret na loso madeso awa garçon abiabi me nzambe abaki na motoki nondo okolia ti na ngolo ya nzambe soki asala aki obimisa yango me lelo toza na ntango esengeli moto alamba po alia passe flamme toloba ne kanga miso tobondela po biso to capable obimisa loso na madeso na secret awa garçon bino nde bobondela nga na kanga miso ndenge nini bino nde bato bozala capable ya kosala yango bosala passe flamme tosala baincantation baévocation tofongola boye eloko te oui tosala baincantation na baévocation tofongola boye eloko te parce que mwana mbala azalaki na saint esprit molimo oyo ezalaki kati na ye molimo nzambe ezobenga na baesprit wana oyo bakeki kosala kaka na bango na kosuba na nini oyo moye bakomana eza te parce que onction ezaka na mwana mbala wana esprit de dieu ezokoampeshe bango baya te
est-ce que vous comprenez? Nazolanda, très bien. Te na suka. Tobi ke na yo oza rondi mate. OK. Yango nezo sala mate. OK. Atuni kombo na ngako tute. Parce que bedel ne ta imene. Atuni bedel kombo no nani. Bedel la lobi kombo nga bedel. Garçon na bine bongo la motema. OK. Bino boza bata misala mabe. OK. Akena ye. Biso be na poka to panzadit. Bedel ake pa na bango. Na moka na tongo bedel ay pa nanga. Abina ngabi save. Na lalite. Ngabi pona nini? Abiso na futa kenga misu. Omona John omona ye. Abi yo bedel yo. Na misala mabe osana yango. Moreso asi akozonga. Okosuka wapi? OK. Ole ona kofaze pa na yo. Ngabi wa nani? Yo poko banga. Ngaba na bangi. OK. Mwana nzamba bangi saka bata misala mabe. Amen. Mutamisala mabe ki konfute mwana nzambe te. Amen. Ndoka iko lia yo te. Amen. Parce que ça a puissance qu'on recaillé. Amen. Amen. Voilà, patriarche Makambebele Koloba, vraiment nous sommes limités par le temps parce que signaler biso il faut tout chiter na émission tout clôturer émission. Patriarche Vincent Makela na makamunyo c'est comme le président Jibem Piana. Et tant que patriarche Ori Koloba n'est pas inaye. Alu Kanzambe. Abongo la motema alu Kanzambe. Basi pe mukili mingi ti. Basi bozui. Komina bobini. Convager ba voyager. Mbongo bozui. Bandako botongi. Oko privé susu mokili na nini? Nzamba sala jibe mbali kitoko. Ape sope fois kitoko. Bongo la motema jibe. C'est la nzambe. Hein? C'est la nzambe. Yeme la nzambe yo asali o grâce. Mbongo zana yango, lokumo zana yango. Bato mingi bazwi yango te. La nanzela ba kondo da kumuda. C'est la nzambe ko pambola ko batela yo parce que ba makambo zo sala ma oyo eza suspect. Tio mona tero ya pa no moko. Kangela ko na lobi na lobi lo quoi? Voilà to nini tikali na image. Na lobi lo quoi? Oui. Eza ja suspect. Tio ko ya pa ina yo moko. Repends-toi. Ndimela kolo Yesu. C'est la nzambe. Pesa nzambe lokumu. O sele pe satan trop. Pesa nzambe lokumu, nzambe le kanoko pambola yo, pe akobatela yo. Voilà, patriarche pesa ba dédicace pour nous clôturer. On nous signale déjà que to clôturer émission. Merci pour na invitation ya mokona delo. Merci. Na pesa ba dédicace pas ya libota nanga makela. Na pesa ba bana ngaba en Amérique comme d'habitude. Blessing, sir blessing. Liévin, frère Liévin. Na mosno maman Gigi. Sylvie qui galou. Ma fille chérie aux États-Unis. Namba na yo frère Blaise Soukami. Na pesi yango pa ya moyu ma grâce. Na pesi yango pa ya Job Boboli Banda. Docteur. Na pesi yango pa mwana nangai mwana ngai to sone mikoti ko leka aux États-Unis. Frère na kasi comme Tony mais abi ba comme ko benga ye power. Power. Ouais. Nzamba pambola yo. Na pese pas papa Jean-Jacques, maman Pauline, frère Galilée, Nzamba Zanabino, na pese yango pa ya Evangeli Chisungu. Ata ko tozo benga na mingi te, menebi ke Nzamba osala grâce, ba contacter zo ndenge zaki liboso. Et pas maman Nancy Mona Popi, Mimi Tomadouda, frère Yava. Et pas ya Sœur Mati, papa Nissé. Et pas ya Coco Ping Pong, Gabé Yamba, et pas ya grand prêtre Mangobo, na mwasi na ye mama Fatou, et pas ya mwana nangai, bana nangai, couple papa David, na mwasi na mama Yuyu, en tout cas bah c'est belé, oui. Et pas ya Balbini Mondele, Nzamba Pambola yo, et pas ya Dia Fredon Makela, Siskale Motema, na mwasi na yo, sœur, mwasi Alibala. Maman Brigitte. Maman Brigitte va pambola yo. Na pese mbote minga pa ya sœur Brigitte Pangi. Oto benga me oto komela mikolo yo. Nzamba pambola yo. Frère Flori. Mon fils chéri nzamba pambola yo. Antoine Diabonda. Na pese pa ya Saint Amuri. Nande kona yo Stéphanie Amuri. Pourquoi pas Jonathan Manzila? On ben appeler ça bamboto te. Yango wana kola pambola yo
En tout cas, basé belé. Jobo Bolibanda. Na sena pesa qui aux États-Unis. Na pesi moi nanga c'est Micheline. Namba na ye c'est frère Jires. En Afrique du Sud, hein? Ouais. Nzamba pambola yo. Na pesi pas Dieu merci. Nzamba pambola yo en Afrique du Sud. Pe ba banso to ebe na bango. Nzambe alekana ko pambola bino na kombo na Yesu. Voilà, merci Patriarche pour l'invitation. Vraiment, Nzambe Apambolayo. Na micro, c'était votre humble journaliste, le pasteur Flamme d'Angola. Na caméra, tozala qui na évangéliste Cédric Makela, l'homme valable. Na régie finale, tozala qui na frère Nabiso Chris Makela. Na petit mbote na maître Julio Consolata, maître Daniel Tumba, maître Idi Amin Linzo Kechar, Mona Vokat Kambez, maître Daniel Labila. Nazo souhaité karaba joyeux anniversaire na Betty Kitata joyeux anniversaire na yo na ko yembela yo na ko selo vidéo ya kitoko pe na pesi mbote na Lisa Kitata na pesi mbote na Bénédicte Tipatoka. C'est mon fan, Bénédicte Tipatoka, que j'ai salé à passant, héritier Kassongo Mokonza à Bruxelles, Azimutal à Bruxelles, Depsimbimba toujours à Bruxelles, et j'ai salé mon bière en direct à Paris, Mayato Mayamoto, Mobali, ya Mama Tita. J'ai salé tout le monde, Père Condé de Paris, Mama Bijou Condé de Paris, Princing de Bethesda, Nzamba Pambola Bido, Bana ya Vallée de Bereka, Mama Bénédicte Makela. On a dit motema ya patriarche Vincent Makela. Œuvre d'art ya papa Vincent. On a dit œuvre d'art ya papa Vincent. Et j'ai sali la sœur divine Losambo, la sœur divine Losambo. On a dit motema ya évangéliste Cédric Makela, l'homme valable. J'ai sali mon bébé que j'aime beaucoup, le bébé Miradi, le bébé de papa Flamme, la star du moment. Na pesi mote na bana nuance ya maison de prière de solution, Sœur Dali Ramazani, docteur Gilda Bayombe. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nike mona nzambe monani loboko na tata esemwami likola balingami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert.